Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Nabino balanzi ya Congo check check na émission nabino masolo ya kino. Masolo ya kino bino nyosubo yebi bande konanga bosomi partout dans le monde et même la rabino vraiment ba réalité où il est grand kati ya kini oyo. Vraiment pour na masolo il est grand kati ya kini oyo tozo qui appelle ya ndeko moko mobali. Ndeko mobali abi asana l'histoire robete la biso on ne sait pas ce qui histoire ngo et ça histoire nini so za masolo ni na robete la biso en tout cas vraiment ngana bino jusqu'à maintenant to ebite histoire ngo eza nini. Abel so il faut to yo sale écouter et c'est qu'on va bien travailler tout ça on a bien ensemble tout le côté m'appelle en Congo et ça sur quoi pourquoi y a bengi biso pourquoi y a linga betelapso du solo quand est au bac moi et vous on est ensemble tout là on est collecté là vraiment là je le vois du retournement je suis ensemble avec lui. Bonjour monsieur Lida, bonjour monsieur Lida, là on est avec toi, ça va? Oh, bonjour. Alors, vous voyez qu'on est avec Lida ensemble, moi avec Lida, tous ensemble, tout le côté yeba, histoire qu'on y Lida et Zanini. Likamango y Lida vraiment et Zanini y a bengue biso. Lida boni. Bien. Pour ça qui appelle Nayo, tout yeba, appelle en ça sur quoi? Bon, ezaka makambu, essayez déjà, nabi batebele ba yebinga na poto, o ba benga ngai ba yebi déjà réalité makambu. Naza likambo yako, on a rebetela batu li solote pour mutunyo so ayebi. On a vendu, on a compris, on a encouragé, on a encouragé Dadi Soso. A encouragé Kinga, a ebisanga non, on a encouragé moi, mon bal, on a encouragé belé, belé, on a encouragé belé. Donc on a monique non, on a loupé chemin, on a salapé makamnanga. Donc vie est partout. Éviter, tu évites maman, ça vraiment nini, tu écoutes ça, non, t'as coupé dérange pour na savant. Tu évites vraiment histoire et ça là qui nini. Mais quand peut orienter, biso moi, que pour toi moi idée non. Bon, c'est juste, moni, par rapport à ma maman, grâce à, bon, on a dit, on a dit, solo, mon tour soit ébi. Grâce à ça, ma maman, salanga, touti poto, tu as dit na poto, tu es bouillé, tu as na Kishasa, ayaki koti kanga na Kishasa. Bon, na ébi souci na isa, ceux qui na kufa, na nyokoma. Bon, na ninga ki a saboter na miso abatu, donc a salanga moi loko mo bouillé. Ngas ko na ninga na tali seke non, ngas mo mobile. Na ndimi na banana na se. Lida, si je comprends bien, je ne sais pas si aussi Métis est ensemble avec moi. En tout cas, vraiment, Lida, si on comprend, on a besoin de moi, la poto. Moi, la poto se trouve comment on se croit. Pourquoi pas? On se trouve qui n'a poto. Na botami awa. Na botami awa. Na zamona poto te na po na botami awa. Poto na kenda ndeko kende. Nga na botami na kini. Oui, na botami na kini. Na komi benga mo na poto te. Donc na zana mboka na nga na pays na nga na zana nga l'aise. Pour na yo par rapport à ma camarade que moi c'est pas tiki yo awa yo lo bala basi nyo surtout ya poto nini ozo senga basi ya poto loko nini vraiment comme conseil. Bon et loko na ozo senga basi ya poto nene ti ba basi un mois sinon nga na respecter moi si nengo za boy fallait na respecter yo moi c'est aza maman o ba boti biso eza na basi ya bien na basi muso ya mabe bon na mito basi o baza na poto baye baneka ko mibatela baye banenge nini ba komema ba vie na bango eza lika mususu na mobali na yo asali ngote yo oyoki kaka likambu oyebi ko gérer ngote oyebi il fallait so yoki likambu o landeli ngo oyebi ke likambu na yoki ngo eza na ndenge nini avant o réagir o sala mo likambu mo boyeme otali po batu nengo moni nengo za na papa mobali na yo eza na batu to balingi te vie na nengo sala peut-être au mimo na ozana eloko te mais batu nyoso balingi bongo te mutu musu ka ndenge bo vivre boleka moi matembele boleka moi bomelaka moi lobo mutu musu pe ayini bino alingi asani akabola bino boza la société on la comprendre mais qu'un peu qu'on comprendre Lida yo moi sinon amema yo aenoti ara la kinpa yo sundola yo oui salami bongo nazali na grâce na poto makam onga na banda kosolo naza reconnaissant na grâce ya meminga awa a bimisinga awa a meminga na poto naza reconnaissant na na bibola muna ya saleli ngai na boya ngote mais par rapport à likamwa yoki sans agir ngo et agir na façon mususu azaneti moto atonginda kuma asilisinda kote donc abebi signyoso siko pona bino mibali nyonso tout parce que sur la pempena mibali ba mibalo ba na poto bike bino mibali ya poto bokoma mnoko linga basi avec des terrain yo siko yo pona yo oloba na mande kono mibali ni bon pona ba mibali na bazar
mibali wana yo pozaki parmi po pozaki na lisolo non te ngai grâce ayoki likambo façon mususu agir na façon mususu nga pena azaki na makanisi wana te grâce alobi nga na bana oloba nazoluka na botisa ye mwana ntango obota mwana natika nakima ye na mais ezali makambo na nga te bien sûr grâce amemi nga na poto mais naza na droit ya kosolola mwa lisolo mosusu naza droit ya kosolola kopesa baexemple te so moto alobi likambo apesi mwa exemple alobi kita na kosala yango eza bongo te ozo comprendre alobi esami te eza bongo te mais par rapport a ndenge eloko nazopesa na conseil neti mibali ya poto bon o basalaka makambo wana me ngai te mpo ngai yo te mais o balinga basala o basalaka yango basala yango te en bref naza makambo ebele koyebisa bango te soki mwasi na yo amemi yo na poto bozala na ye bocontinue na ye zala reconnaissant na mwasi oyo amemi yo na poto bovanda na bien kolinga te mwasi amemi yo na poto okomi olinga omoni bamisusu te mwasi ata amemi yo na poto ata soki aza ndenge nini azala kitoko azala mabe vanda na ye tala mpe mwa bolamu asaleli yo mpo amemi yo na poto lokola grâce amemaki nga na poto nazalaki na ye bien nzambe aza témoin nalobaka na miso ya nzambe aza témoin jamais nakanisa makanisa ya mabe vers grâce nasala yango te mais ye na biyoka yoka na ye na famille na ye mais grâce ninga place aza ayebi pe makambo malamu nga nasala pona famille na ye abanoti na mbongo nga nasa awa nasaleli ba misala o famille na ye bakosalela ye te o famille na ye bakosalela ye te mais nga nasala ngo ti eloko esala epousse po apesa nga mbongo afutela nga makambo tutu na se retrouver na poto po amona bolamu na nga mais akomisa ngo nde na suka te non, on a le barrara. Bon, quelque part le malheur est bon. Na makambo ebile ko lobate moni nazo sala pe musala na sengi présent biso po bali misanga ne fils que moi iloko muke po na ya mabino. Eloko nazo loba na ndimi na banda sikoka ndenge naza boye na kobunda naza mobali. Na profiter na bato ebele baba no benga nga bazo finga nga o na sali bo naza zo bate. Musala nga nazo sala siko ya lelo ndimi na sokola car. Nazaki na poto na zongi na ki na ndimi na bando sola ba mituka na sala musana bato nyonso na kobunda maleme na yebiki na kozongela makambo nyonso et puis na remercier bato ebele bando benga nga na téléphone émission na profiter bato ebele bando fi ko benga nga na téléphone o bando ko encourager nga bazo yebisanga te oza mwana mobali okobunda okosala yango nazotalisa bango yango na komi osala sikoyo na komi osala sikoyo na banina na makambo kosola baka maleme na okangisa ba mona nga na sala vie na nga na ko ke même poto na ko ke na ta fricide na ko boxe pe makambo ngo poto na ke na ta fricide na ke na van eza makambo ya kana vie donc eza bongo soki to comprendre pe pa na yo moni ke non kolinga moi si pour intérêt ça mabe bon oui kolinga moi si pour intérêt ça mabe mais nga na lingaki moi si pour intérêt te na minute au so leader moi c'est mususu mona nerve bi que non nga ce qu'on a préféré na la vivre na yo nga ce qu'on a préféré na nga ce ko to banda ce ko vivre ensemble o lo baneni bon naza mutu so moi c'est bimi ki na vivre na bon ko vivre c'est trop dire naza mutu ko lo bongo sorte na ko ni mais nazota na vie na nga po na mimoni moni na vie so ki o cheka makanisi na bato yango ezo komela biso lelo na se retrouver boy vous comprenez et ça facile pour un niveau nazaki déjà le là se retrouver dans comment sala musala ko sur la bakar vous comprenez côté la mutu motema donc yango kimisa biso boy nga motema na nga na chepa nzambe so ipe moi c'est mon ani gloire à Dieu so grâce à zongi bosco so grâce à zongi abikeli da to bongisa na biso non ka mobali nanga bon voilà quelque na ninga mabete naza ennemi à grâce à na sengyo pardon to sauter place à makambo grâce ya mingi nanga naza ennemi na été azo sala makambo na ye na yebiki asa zongi poto naza ennemi na te soko biko ennemi na te comment ko ba ke to sauter makambo na tant que za moi so bo vivre ensemble bon pozo tu nanga ke siko ko zongele so ngana ko loba na neti ni place so abibo zonga na kasi bon na yebite yango to na makambo mususu makambo kasa la ntseka na makambo kasa moi na répondre grâce à à cause de la peine na mobile na ye mususu bazo vivre parce que so tuninga ke so le bibozo na moi boni est-ce que zo la kiso ke non akoma mana mobile mususu te na lobby na bite akomi na mobile mususu na bi quelque part à cause de la commune déjà moi ça mutu mususu so yo zo tunanga ke non so ki grâce à zongi est-ce que bozonga na moi te zo luka so na lobby so na lobby oui moi te ko mourir famille lobana ka oui pour linga na oye non il fallait na linga za muto nzamba kela mais na sasa wana siko yo te pardon tu sais kana na makambo gasa to lo makambo so pardon non ensemble avec vous essayez un peu de comprendre que histoire ngo ya grâce c'est katana nango mais Ali Dalobi ke a changé na ye Lida Lobi ke ata susu mobali ya koluka te ali la moi si Lida bi ata susu te bo mais Lida
Moi, je préfère que au pesa bali ya poto conseil vraiment pesa un peu bali ya poto conseil pesa pena bandeko ya basi conseil pour lisolo oyo tozola ngo tamulaite au mama masolo ya kine surprise comme ça tozola ngo tamulaite pourquoi parce que ezala rabobenga ngabiso par l'invitation yango na lingi vraiment que non au pesa moi conseil ba comprendre au comme au changer vraiment. Ouais, normalement pour notre conseil na zo pesa bon comprendre déjà place à Moussala déjà place à Moussala au poli comprendre déjà Moussala vraiment bon normalement pour na makambo ya nani ya conseil on a coupé ça bando nanga au bazana poto au basi ba mema bango na poto vraiment franchement vérité ce que za na makanisa mabe pour na moi so mema na poto longolango wana franchement na bi vérité longolango ozala lokolanga au sommet leader ndenge nazalaki nango ndenge nazalaki na makanisa mabe te pour na grâce soki moi ça meme na poto donc moi c'est caractère donc mutu tout en général ya bato hein soki mutu a meme na poto mutu asali lo bolamu reconnaître mutu wana ko sala ye mabe te ozomon ata yo moi c'est basi pe makamwana po ozomona kana basi pe basala moni moi c'est ba meme na poto abalongole na Kishasa ba meme na poto mobile a l'union so akomi kona abalukeli mobile wana akomi linga abala bato moto minute to lobela trop mibali pourquoi parce que yo za mobile yo nem to sala ki kambango vraiment to lobela trop yo parce que non yo sala ki ango bon ça va on parle par rapport à mibali parce que quand on comme mibali vraiment tout le monde que mobile ya poto bazong c'est na kini ce que to lobela non mibali basi donc to kutana ba 40 to kana biso maintenant to kutana nangote mais comme yo za parmi ba oyo bas esalemeli bango yango to linga mingi yo au conseiller mingi mibali. Bon, nazo conseil mibali. Na sur le bango lisusu. Nazo conseil mibali o menani basi na bango ba memi bango na poto. Soki boza makanisa mabe vers basi wana en tout cas vraiment botika ngo bosala ngote. Ata mobali o soki grâce à pe ya komema pe mobali musu na poto. Soki akoza na makanisa na asala ngo lisusu te. Soki mutu amemi na poto, zala reconnaissant na mutu wana, bozala na eti na suka, bosala foyer na bino, bobota, bozala bien. Tala lelo soki lelo o se retrouver au kaniseli mutu mabe nzamba ko sala po ezongela yo vous comprenez sala mi pana non ni pana ngatenga na za makanisi na nde. Moi je préfère que ota la caméra na nga face au senga grâce à pardon pour à partir ya yeso ka fongoli motema na ya kolimbisa yo non lida tout se comprendre on biso mutu mo ezala na kanda na kango na motema makam na musu se da freiner na préfère mais ota la caméra na nga à face comme ça au senga vraiment grâce à pardon on s'excuser devant grâce à comme ça toi ya fongola motema non par rapport à maman eleka qui esa lokuté ça la solo mais yo senga ka pardon on s'excuser devant pas tant qu'il y a au fond la montée mandé m'a ramené au simba peut-être na senga grâce pardon mais pardon va senga so yebilika on a un problème là tende ngolo bana s'excuser oui on a un problème na grâce te na problème na grâce te na bien donc a comment donc a commissaire attendre ko na ngai naza problème franchement vérité na zolo ba vérité na motema moko caméra za na la grâce to za na présent poto na biki azonga na déjà so ka zo landa émission ngali dans lobi naza na problème na yo te mais na bika un jour ninga to zaka na bomoye oye ba vérité ya makamu ponga déjà sur 100% naza na 45% vérité par rapport à makamu to ninga mais na ninga ko loba loba te na tika kimia mais un jour dans ça c'est grâce à la vérité à Makamutu tant qu'on a la vérité on a habité ningi à Rochanga ndeko na e à Rochanga donc ninga pour la mito c'est long ya zo monete na ennemi na mais nga na problème na grâce à te na tika la pe ko za problème na grâce à te ninga na za boy nzamba za témoin j'ai comme salon na komi au salon na tika la ko za problème moi na poto na kinya zo sukola bakar c'est grave hein eza makambo ya na vie on a botama na poto na za mwana poto te na za mwana kinya pour nga na trouver na poto. Oui, donc on a commis un petit voyage, on a gagné un peu, on a zoné, ça bon. Ok, merci beaucoup Lida. Cette émission, tu as vraiment tamulaité. C'est pas de comprendre parce que toi, quand on a une invitation, on a donné Bobenga Abisso, tu as vraiment tamulaité. Vraiment, merci. Je préfère que vous ayez un mot pour na Bassi à Poto. Bon, Bassi à Poto, nous sommes à Pessi Bango, base à la moi monter ma casse. Et là, on a zolo bami mingi, soki omoni le kambo, zui le kambu, cause à la précédé, ya ko agir malamoko. Landela likambu yebake ezande nini hein donc zape bongo mon habité son numéro de téléphone non peut-être batmusu ba olinga ba benga yo bon naza na neti na Kenya wa code ya Kenya ndenge ba benga code ya mboka 243 00 243 97
137 96 27 00 243 97 137 96 27. Merci beaucoup Lida. On était à vous ensemble, on était vraiment ensemble pour comprendre la télé-réalité, vous comprendre. Je suis là avec Lida, vous comprendre. Vraiment, la photo qui histoire en est des salis vraiment passés. Azaki Mouninga na bino kuna ba obo ebake kuna vraiment bo moni el sous lelo ba obo souffrane vraiment na malili yango ya poto bo moni mais lelo yeyo akoma na mo sukoli bakar bo moni bien que aza bongo na société na place wa parce que la bakar en tout cas vraiment nga pe conseil na repesa bandeko basi tozala mitema makasi quand même biso basi vraiment tozala mitema makasi soki histoire luka un peu ya kovefri yango jusqu'à la fin et rozala bongo vraiment malamu mibali pe botika bongo kolukaka kokosa basi na bino bino moko bolinga oyo moko bikolinga kaya tuka pona lelo tosuki ya bye Congo Check Check TV Yasibo Mutombo Congo Check Check TV Yasibo Mutombo